Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut tous à la peine à gouverner Il faut qu'on ait aussi des gouverneurs craignant Dieu. Pour éviter Nous ne voulons pas les gens qui ont des fétiches. Que les gens travaillent dans la vérité. Et que les pays puissent se développer. On ne veut pas des voleurs. Tu voles et tu n'as même pas honte. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous agenouiller, Son Excellence. On élève les mains. Eux aussi ont levé les mains. On va prier pour eux. Bango basana katia ko représenter Babo Batikali. Pesaye mayele. Pese sagesse. Pese connaissance. Pesa bango ba moyen. Pesa bango mbongo. Basunga mboka. Batambola na vérité. Basa la différence. Bato ba mona différence. Ya bato yo bazana nzambe bazo banga nzambe. Na bato yo bazo banga nzambe te. Nzambe yango nde aye kotelema liboso na yo bafukami liboso na yo. Bafukami liboso wale sateme liboso na yo. Bakiti liboso na yo. Pour bazo reconnaître que bokonze utagande pa nzambe. Pambola bango. Salete de façon qu'à te ba meli poison, ataba simi bango na banganga bakisi. Et salé le côté. O nyonso akoya komeka bango na kindoki. Retour à l'expéditeur. Et zongela bango. Ba mususu ba tato la balo baketo ya komeka yo yango ndo tolingi tokufa. Bandi meke yozali nzambe. Mboka oyo eza na kati ya souffrance. Nzambe sunga pe mboka oyo lokola pe na numéro 1 aza mutu azobanga nzambe pona pe bato bazobanga nzambe badirige pe mboka nyonso na baposte nyonso. Nzambe tolingi tomona pe bana ya nzambe. Mboka oyo eza ya demonte. Mboka oyo balobi ke ezali mboka liboso ya riche ou eza na richesse mondiale. Kasi pona nini biso pasi kolela pasi mpasi kanzambi wani mboka oyo ekomi ya suka. Nzambe sunga de façon ke mboka oyo emata to profiter pe na richesse na biso. Ezala te kaka bapayende bazoya ko investir awa biloko minene. Bapaya oyo nde bazopesaka bango bambongo ya bakredi ya minene. Bana oyo amkati ya mboka pe batelema. Bakoma pe ba milliardaire. Bakoma pe ba millionnaire. Ka nzambi wani. Nzambi wa mutulu. Nzambi wa mutulu. Yo lobi mboka koki kobela. Tokoki pe kosambela mboka ezwa guérison. Mboka na biso ezobela. Nzambe changer mentalité. Miyibi elongwa. Esprit ya moyibi elongwa. Nzambe to tambola pe na kati ya banzela mike mike ba goudron ezala. Éclairage pe ezala. Bato ba mela mai balia. Kanzambi. Biso toko lia fufu te. Tolingi to lia. Bato bazwa misala. Bato ba s'organiser. Mboka est récupéré considération au niveau mondial. Nzambe pambola mboka na biso. Pambola mokonzi na biso. Toyebi ke mboka oyo na kati ya Afrique, surtout na mboka na biso, mentalité ya mabe ekota. Balingaka mutu amalamu te. Mutu amalamu il faut babwakele mabanga. Mutu amalamu il faut bafinga bakosa. Mais yo nzambe ata bakosi balobi likambo. Soki yo so telemisi likambo ezo salema. Nzambe tozolinga mboka oyo excellé. Changement emonana. O nyonso bazolinga mboka edinda lisusu. Bakota na kati ya confusion. Chibingu muchande elelela bango.
Merci Seigneur. Mboka soki biso tosambeli te nzambe. Nani mosusu basala nzambe nde bachangeaka mboka. Toyebi ke mboka bazoloka yango. Balokaka pe mboka, balokaka pe quartier, balokaka pe famille, balokaka pe partout. Mais mboka oyo baloka ngo kala. C'est le moment. Nzambe sala quelque chose. Na kati ya mboka oyo. Ka Nzambi. Nzambe. 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 Ba mususu bakuuta misika. Bakoya bazwi richesse na biso. Bakei batongi epa na bango. Biso tozo mona kaka ndenge mamitu kezo bima na ba richesse. Biso tozo tika la mawa. Nzambe na telemaki jour moko na Kasumbalesa. Na moni ba mitu kezo bima plus de 1000 soki 3000 par jour. Na richesse ezo kende. Na zo tala mboka ezo kufa. Nzambe telemisa miba. Zongisa miba. Kanzambi. Kanzambi. Zambe zongisa miba. Zambe zongisa jekamine. Yango nde eza ba pumo ya Congo. Zambe bimisa ba richesse otoza nango. Ebanda kotelema. Kanzambi. Zambi wa mochuru. Tozo mona na este. Bazo ya kobunda. Ba avion basali ba aéroport tina kati ya zamba. Bazo ya kozwa richesse bazo kende. Baza na sima soki ba mindele soki baza banani na bitumba bazo mema richesse bazo kende nango. Bazo boma bato bazo kata bango mitu. Biso to yeba nanu teke bakata ka bato mitu. Bakati mutu mitu makilezo bima neti ntaba. Ka Nzambi. Nzambi. Ka vidi mukolo. Vidi mukolo. Tango bazolinga kobunda bitumba esila ba mususu peka na kati ya mboka bazokota pona kuampeshe bitumba esala kaka. Nzambe moto na mutu azoluka intere na ye. Nzambe tozolinga bato bazoluka intere ya mboka. Bato bazana bolingo ya mboka. Bato bazolinga Nzambe. Ah Nzambi wani. Nzambi. Esprit oyo kotise pa na biso ya kolinga bato. Intention ya kobondela pona bato. Esprit wana oyo chena mokonza mboka. Nzambe kitisa ngo. Mentalité ya muyibi. Mentalité ya trahison. Mentalité ya critique. Na be réseaux sociaux. 80% kaka critique. Ya ko critiquer soki mutu asali malamu. Na biso oyo oko critiquer nga na zo mwasi abato. Est-ce que na zuyo? Nzambi wa mojuru. Telema kasi o telema. Ka Nzambi. Bana batangi basilisi classe batikali ba licencié. Babandi ko brade na $200 na nzela. Bazo brade na $100. Ka Nzambi. Ba musu bazana musala te. Ka Nzambi wa mojuru. Misale mona na pena kati ya mboko. Bato ba travailler. Ka Nzambi. Na ebi ke soki tozo vivre na kati ya mboko. Soki tozo lia ezaka pona yo. Soki ezalaka pona yo te me tozo kuta bato bazo kufa nzala. Alalika na nzela akufi nzala. Nzambe yo zo lia sana mutu azo teka matembele. Ka Nzambi. Nzambi wa mujulu. Tangile kujitunga jetu echi. Nzambe tala mboka na biso. Nzambe tala mboka na biso. Vini mukulu wa mujulu Yesu Kristo. Tala mboka na biso. Opesi biso richesse. Opesa ki yango pamba te. Po bazwaka na batu te bakende kolia. Mutu moko azwa miyara yibi atia na ndako. Eske soko oche miyara ndako mobim. Eloko nini yo kolia biso to kolia te. Eske yo kolia misunye ko uta na lolo. Nzambi wa mojolo. Nzambi wa mojolo. Nzambi wa mojolo. Moto nyonso oyo azo telema pona kobundisa mboka oyo akokutanaka na yo na nzela na ye. Nzambi wa mojolo. Moto nyonso oyo azobundisa verite akolongaka verite te. Verite balongaka yango te. Nzambi wa mojolo. Ka Nzambi.
Tozo kota, tozo sambela, tozo kondima. Mais ceux qui tobimi na libanda réalité mususu. Nzambe changer réalité za libanda. Tozo linga vérité za na kati église ebi mate libanda. Tozo linga parti à prière makambo changer. Ka Zambi. Zambi. To bonde la ndenge nini. Pona mboko oyo. Pona mboko oyo. Sambi amucho. Sambi kita. Tozo linga siko kita. Tolingo kita. Tolingi to sepela. Et comme ceux qui bozo voyager, bazo tala passeport ya congolais, bako tala ngoboy, batali ngoboy, batali ngoboy. N'ambassade, ceux qui bokomi immigration ba minel, batali congolais, batali boy, bazo douter. Ata soko za mutu amalonga. Zambe biso toza batu crédible. Biso toza ba millionnaire. Biso toza na Nzambe. Tozo linga batu baya de partout dans le monde, bakutana na Nzamba. Tozo linga batu baya partout dans le monde, bazonga ba mona loboko Nzambe. Tozo linga batu bakima nzala bazonga na Congo. Tozo linga batu ba mona loboko na Nzambe. Nzambi wa mujuru. Kanzambi. 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 Richesse nyonso bazoya kozwango bangonde bazali boso ba magasin minene ba supermarché ba biloko ya minene ba immeuble ya minene ba payende bazoya kosala biso toyebi mboka na biso eza mboka ba millionnaire kala tolingi ba millionnaire basalem pesa bato mayele Nzambe kota na kati ya terrain mboka oyo eza bato akisi te bato asanso kiti nazoyebisa bino mboka eza ya bino te nazoyebisa bino mboka eza ya bino te nzinu ambila bwana njitunga tiki njenu to mboka eza ya bino te mboka eza ya Nzambe eza ya bino te Nzambe wa moto kansa totie maboko likolo tosambela mpona mboka na biso sambela au nom de Jésus. télé. Ensemble. Ensemble.
Voyez quelqu'un venir pour venir investir dans le pays. On leur demande de rencontrer d'autres autorités, de rencontrer d'autres ministres. Tu vas voir, on pose la condition. Pour dire que si je ne suis pas actionnaire, tu ne pourras pas travailler. Il faut que je sois l'actionnaire de ton argent. Si tu ne veux pas, retourne chez toi. Et plusieurs sont retournés. Ils sont allés investir ailleurs. Quelqu'un qui refuse de bénir son pays, qu'on puisse investir parce qu'il ne trouve pas sa part. On est en train de vendre des sociétés. Bamboula 30, 40 ans, de façon que bakataka 50% bapesiye, bango be bazu ba 50, bateka mboka. Nzambi wa mujud. Nzambi wa mujud. Ka, vini mokolo. Nazo tellement. Nazali ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Je m'élève en ma qualité de ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit. Et je parle rempli du Saint-Esprit. J'ai les soucis de mon pays. Si nous on ne prie pas pour les pays, qui d'autres va prier? Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes des mandatés. Dieu dit ceci. Si ton pays souffre, lève-toi et invoque-moi, je vais les guérir. Je parle ceci. Tout celui akolinga ayiba mbongo ya mboka s'enrichir, qui voudra voler l'argent, la richesse du pays pour s'enrichir lui-même, pour atika mboka et demeurer kozala kaka pauvre, afin de laisser le pays demeurer dans la pauvreté. Kaka ndenga soloba, comme je suis en train de déclarer, akosa maladie ya ndenga mosusu akose repentir, il aura une autre maladie et il finira par se repentir. Toi c'est trop, ça n'est trop. Vous les verrez certainement. Yes. Ministre de la Défense. Je déclare comme ministre de la Défense. Ministre Yalola. Le ministre céleste. Tout celui qui voudra trahir le pays pour éliminer les gens, pour qu'ils soient corrompus, il profite de la richesse du pays. S'il les vole d'un mauvais cœur pour appauvrir le pays, il aura une maladie sans nom. Je suis en train de signer en tant que ministre de Défense, en ma qualité de ministre de Défense, le gouvernement de Jésus-Christ. Le gouvernement de Jésus-Christ. Je signe cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame fortement.
tozali na bino na Kinshasa. Nous sommes avec vous ici à Kinshasa. Boko vivre makambo na ocholoba. Vous allez vivre ce que je viens de déclarer. Ça va se réaliser certainement. Alléluia. Amen. Mboke comme au lieu de développer bolingo. Donc ba développer mon thème mabe. Ba développer koina. Ba développer kokosa. Et surtout ba réseaux sociaux et bimi. Ngana zalaka nangote. Pour mutu akozwa ka $10. Ayebi bien que mutu aza muyibi. Muyibi ayebi se kamata $20 oyo. Et puis muyibi wana ya ayeba ni mboka mobim. Muyibi wana soki abandi akamati kaka apesi $20 mutu a changer langage. Abandi ko finga mutu a vérité. Azo finga paye azo loba. Trop c'est trop. Ça n'est trop. Nous sommes restés maintenant dans le pays où, au lieu de développer l'amour, on a développé seulement la haine sur haine, les mensonges et la calomnie, surtout dans des réseaux sociaux. Heureusement que moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Vous pouvez voir quelqu'un qui prend seulement ses $10, il confie à l'autre pour commencer à insulter, pour commencer à critiquer, pour commencer à défendre les voleurs. Et celui qui donne les $10 est voleur, reconnu voleur, mais on commence à les défendre dans les réseaux sociaux. En tout cas, ça n'est trop avec tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu élève les gens dans une nation qui déclare et la chose se réalise. Voilà pourquoi je me suis levé devant le monde entier. Notre souci, c'est le développement du pays. Nous devons profiter de la richesse de notre pays. J'étais allé dans un pays. Arrivé dans ces pays-là. Il s'est fait que, arrivé dans le pays, je me suis enfermé et j'ai fait 3 jours en train de pleurer. Pona mona kindenge bazo sala misala butu bazo sala moi bazo sala bazo tonga butu bazo sala moi bazo tonga mboka na tika kiango na kuti mboka avancer mboka échanger au contraire tango tozo zonga au lieu que ekende liboso ozo kuta place oyo nzele zalaki bien wana e baby bakopesa mutu $10,000 pour batia makadam ya bien
Ya yokani na mutu azo chawa. Bacheka moi makadamu bouquet. Une année c'est trop. Nzele nyonso baby. Ba se partager bon. Ntinyeji. Ukuti nzela bato bakende na poto kala. Bazo yawa, bazo reconnaître sous ba quartier te. Quartier ebeba. Olie ya kokende liboso. Tozo zonga sim. Olie ata to telema, tozo telema te tozo zonga sim. Or qu'il faut telema na place moko pona ko avancer. Ni nezo sala. Mutu na mutu alingi ye moko comme millionnaire. Na famille na ye na bana na ye. Asomba quartier mobile. Asomba banda ku 1000. Bon, okosomba banda ku 1000. Okolala na ba 1000 nyoswa. Bon, soko jusqu'au bon. Otondi sango na ndako. Tanga somba mpioji ya marka kosomba mpioji. Soso kaka moko toliaka. Olala ka pempo ngika ko tozo lala. Moko olala ka pongi tozo kanisa milliard wana ya sudebel. Lobi okufinyo so etikali. Kwani ni menjani? Est-ce que osana mayelete? Siko ngabimisi ordonnance asik. Ordonnance yango anebim. Onyo sako meka kolia lisusu akokutana na nzambe. Amen. Qu'est-ce qui me faisait pleurer dans ces pays où je suis allé? C'est parce que je me suis rendu compte en arrivant dans ces pays qu'on était en train de travailler jour et nuit. On travaillait, on construisait et j'ai trouvé que le pays s'était développé à un niveau terrible. Alors que lorsque nous retournons ici chez nous, au lieu de trouver le développement de la ville, vous allez trouver la ville qui est détruite. Même certaines routes qui connaissent maintenant l'état de délabrement très avancé. On peut donner de l'argent à quelqu'un pour mettre des goudrons de qualité suffisante dans des avenues. Il va s'arranger avec l'entreprise qui met pour se partager de l'argent et on va vous tromper avec une épaisseur comme ça de goudron. Et une année c'est trop, l'avenue se détruit encore. Vous allez trouver quelqu'un qui a déjà voyagé plusieurs années. Lorsqu'il retourne ici au Congo, au lieu de trouver que le pays s'avance, il trouve que le pays a reculé encore davantage. Nous d'ailleurs, on pouvait même faire du surplace, rester sur place et réfléchir comment avancer. Nous, on n'est même pas sur place, on recule encore davantage. Tout ça c'est quoi? C'est parce que tout le monde cherche seulement son intérêt privé. Lorsqu'on donne l'argent à quelqu'un, il cherche à voler, s'enrichir lui-même avec ses enfants, avec sa famille. Il cherche à s'acheter même tout un quartier, construire même 1000 maisons. Écoutez, même si vous avez construit 1000 maisons, est-ce que vous allez passer nuit dans toutes les 1000 maisons? Si vous avez même de l'argent, dans toute une maison de l'argent, on te demande de compter, tu ne seras même pas à mesure de compter cet argent-là. Et puis en plus, qu'est-ce que tu vas manger que nous n'allons pas manger? Parce que tu vas manger seulement les Thompson que nous mangeons. Tu vas manger les poulets que nous mangeons aussi. Tu vas dormir le même sommeil comme nous. Et d'ailleurs, tu n'auras même pas de sommeil. Toi, tu seras tout simplement en train de raisonner pour que tu puisses fructifier encore tes millions pendant que nous dormons paisiblement. Écoutez maintenant, ça n'est fini avec toutes les blagues là. Maintenant, c'est une nouvelle ordonnance que je viens de publier. C'est une ordonnance que j'ai publiée. Tout le monde qui osera voler l'argent du trésor public pour s'enrichir, il va souffrir d'une maladie sans nom. Et vous le verrez s'accomplir certainement. Est-ce que tu comprends? Yes!
Hmm.